Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie. Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place na bino. Et ça m'a posé ça télévision pour la colonne rétro et info la journal un peu pour la peuple. Merci la fidélité pour confiance pour continuer à causer na journal Nabino na journal somo kula lundi de la 5 minutes ba finaliste il y a humanité bango ba salaki bango épreuve na bango il y a examen d'état babanda qui en haut depuis mukulu il y a lundi kaka la journal na le premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka il y a président qui réunion ba préparatif il y a programme présidentiel de bas jeunes congolais pour la ça mukula lundi ba qui première audience il y a un conflit foncier et c'est le qui quitte la maison communale il y a Malou. Lancement officiel, il y a 59e édition, il y a examen d'état, édition 2025-2026, et Salima Kitoko Wapiepai, ministre d'État, ministre d'éducation nationale, puis nouvelle citoyenneté, Raïssa Malouye, a lancé officiellement lundi 22 juin, na province éducationnelle, il y a Okatanga, session ordinaire, il y a 59e édition et examen d'état, P, jury national, il y a cycle cours professionnel et la Salima Kitoko. Bosimbake est organisé du 22 au 25 juin. N'étondi Mobimba, il y a République démocratique du Congo, Naba centre et frontière. Épreuve Oyo et Sangisi Bongo 1 882 742 candidats na cycle lent Wapiepai 483 842 Bazaya Bassi. Baza Bongo réparti na 3276 centres, il y a passation na cycle court professionnel Bango na ngambo na Bango 6237 candidats Oyo Bazali répartis na 252 centres. Na locution na ye ministre d'État ye a réaffirmé que rôle central et éducation na transformation nationale na droite ligne ya vision ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a félicité qui peut progression il y a tout ya participation à ba fille wapi pay 42,9% na 2025 p 44,6% na 2026 wapi pay a illustré ba avancée enregistrée na matière d'accès pe maintien ba fille na kokende kelas. Vice-premier ministre, ministre économie nationale, Daniel Mukoko Samba a kobaki mission naye vendredi 19 juin 2026 na province ya Sankuru. Na étape oyo ya Lusambo, chef-lieu ya province, et zalaki marqué na ba visite sur terrain, ba échange elongo na ba autorité locale, pe ba consultation ya ndenge na ndenge elongo na ba opérateur économique. Na arrivé na ye na aérodrome ya Lusambo, vice-premier ministre, ministre économie nationale, Daniel Mukoko Samba a salaki évaluation ya état d'infrastructure aéroportuaire. A salaki na ba responsable ya aérodrome, pe lisusu bango ba présenter ki ba contrainte ebele oyo bango bazana yango pour na fonctionnement na bango. Boye likambo etali piste ya atterrissage molai na yango ya 1200 mètres, pe na large na yango ya 21 mètres, yango ezali ko présenter lelo ba capacité moko ya résistance limitée na 5 tonnes. Et sengelaki kosala projet ya réhabilitation pe ya allongement d'infrastructure oyo initié depuis 2015. Kasi suite na ba mission na ye avec expert ya régie de voies aériennes RVA na Mokuse
oyo bayaki wana ti lelo ezali kodemere sans suite. Responsable locaux bango pe baevokaki besoin ya renouvellement ya parc automobile ya RVA. Boyi ba question énergétique yango pe ezalaki bongo na centre d'échange entre vice-premier ministre elongo na bato nyonso atalaki pe équipement oyo ezali disponible na site boye atalaki exploitation oyo ezali bongo limité pe absence ya source d'alimentation oyo ezali adapté. Na tina wana ba discussion na bango ba engagé mingi batali pe singeli Agence nationale ya électrification pe ba service énergétique na milieu rural pe périurbain anser na mokuse eye bana kokota autour ya ba solution responsable pona oyo etali installation ba panneau solaire eye bana kopesa to pe ko alimenter aérodrome oyo na délai moko ya mokuse. Vice-premier ministre akobaki mission na ye bosimbake a présidaki réunion moko ya sécurité, réunion ya travail oyo esangisaki ba membre ya conseil provincial ya sécurité elongo na ba responsable ya ba service public ba échange na bango et permetaki mingi ko ressortir ba principale difficulté oyo bango bazali confronté na yango pona administration locale lokola insuffisance ya ba moyens logistiques pe lisusu ba contrainte ya mobilité ya ba service na bango instabilité ya réseau ya communication pe déficit ya ba infrastructure ya ndenge na ndenge ba difficulté oyo ezali lié pona paiement ya ba agent ya l'état suite na absence ya ba établissement bancaire na province na bango. C'est des missions importantes parce qu'elles me permettent de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et qu'est-ce que je cherche? Renforcer l'activité économique à travers la République. Parce que l'économie de la RDC, ce n'est pas que le cuivre, ce n'est pas que le cobalt, ce n'est pas que le Haut-Katanga, ce n'est pas que le Lualaba. L'économie de la RDC, c'est toutes les 26 provinces. Ba participants ba insistaki mingi na urgence ya ko renforcer les infrastructures stratégiques mingi réhabilitation ya aéroport ya Lusambo penzela na yango to accès oyo ezali kosala nécessité ya ko améliorer ba capacité opérationnelle ya ba service public pour na ko consolider présence ya l'état sur le plan économique ba différentes interventions bango ba soulignaki enclavement ya province ya Sankuru ezali kopesa insuffisance de infrastructure et belé ya transport pe ya communication yango etikali vraiment ko ya makasi pour na développement local pe attractivité économique na province oyo. Na après-midi, vice-premier ministre, ministre économie nationale, Daniel Mukoko Samba, akoba kibongo ba visite na ye na terrain. Mingi na nzela ba infrastructure administrative et sociale économique ya ndenge na ndenge na ville ya Lusambo délégation oyo bakendaki pe lisusu na ba bureau ya office de voirie et drainage bakendaki na gouvernement provincial na hôpital général de référence pe na site oyo ezali bongo projet ya ba panneau solaire ya agence nationale ya électrification ya ba service énergétique na milieu rural pe périurbain anser na mokuse bakendaki na chantier ya château d'eau oyo ezali bongo na secteur ya développement rural mingi na route nationale numéro 42 pe na installation portuaire ya office national de transport onatra na mokuse descente oyo et permettre bongo pour na vice-premier ministre ministre économie nationale ayeba na ko établir ba lié ba infrastructure oyo ezwami bongo pe ko luka ko identifier ba priorité ya ndenge na ndenge pour na ko soutenir relance économique pe renforcement ya ba service public na ba parti mususu ya mboka. Mission Oyo et se clôturaki na séance d'échange et l'ongwa ba membre ya Fédération des entreprises du Congo FEC na mokuse ba représentant ya société civile pe lisusu ba notabilité locale autour ya ba enjeu ya développement pe ba priorité économique ya Sanko. National Somokolo ya mardi 35 de chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye ayamba ki homologue na ye ya Burundi kaka na journal wana 35 de vice-premier ministre économie nationale Daniel Mukoko Samba ya kobaki mission économique na ye na ville ya Boindi. Lundi 22 juin 2026, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accompagné la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi ba réservaki accueil moko chaleureux et pa ya homologue naye Evariste Ndayishimiye président ya Burundi et président en exercice ya Union africaine
na occasion ya visite d'état na ye na ville ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Visite oyo ezwami na cadre ya renforcement ba relation entre bamboka mibale na destin étroitement lié, ba discussion entre ba deux chefs d'état et lobaki mingi ba question sécuritaire, riposte contre épidémie ya Ebola et pa ya présidence burundaise ndenge batalisaki. Bosimba pe boyebake na nsima ya koyamba hôte de marque na ye na aéroport international ya Njili, ba chef d'état nyonso mibale base dirigeaki na cité ya Union africaine. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na homologue na ye Evariste Ndayishimiye, président ya Burundi pe président en exercice ya Union africaine. Bango balobelaki mingi renforcement ya coopération pe ba situation sécuritaire elongo na Burundi pe mise en œuvre ya stratégie ya surveillance transfrontalière face ya résurgence ya maladie à virus Ebola. Bosimba ke point de presse moko ezali prévu mardi 23 juin na suka ya visite ya président ya Burundi Evariste Ndayishimiye na centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale ya ville ya Kinshasa. Dans le cas bon, la joie mokolo hier mercredi, le chef exécutif officier liquide intelligent technologie hier a réaffirmé qui engagement il y a entreprise naie il y a compagnie République démocratique du Congo na telle transformation il y a numérique kaka journal une école d'informatique et de finances bango ba pesa ki bongo ba diplôme na baye koli pour la kosukisa mokolo hier mercredi le prophète Gédéon Bekangaye a anima ki bongo point de presse. Nyonso esalemaki na occasion ya 21e édition ya DRC Mining Week oyo ezalaki organisé du 17 au 19 juin 2026 na Lubumbashi na province ya Okatanga. Bosengeli koyeba ke chef exécutif officer ya Liquid Intelligent Technology RDC mwana mboka Bernard Beya a réaffirmaki engagement ya entreprise na ye ya ko accompagner transformation numérique na République démocratique du Congo à travers ba infrastructure ya connectivité permanente, ba service numérique intégré, pour renforcer cybersécurité. Interroger na marge ya rendez-vous majeur oyo na secteur minier africain, dirigeant ya opérateur panafricain a souligné que le développement ya économie numérique est passé avant tout na ba infrastructure fiable capable ya ko garantir sécurité na ba échange pe protection ya ba données. Présente na ba pays africains ebele, Liquid Intelligent Technology et s'est positionné comme fournisseur ya solutions digitales intégrées na kokuvaka ensemble ya chaîne de valeur ya numérique surtout na République démocratique du Congo. Entreprise affirmée ya koyeba na ko investir massivement na ba infrastructure pe ba solution satellitaire VSAT pour na ko assurer couverture nationale. Selon Bernard Beya, réseau déployé et ça correlié ba principaux corridors économiques ya mboka na ba dorsal na fibre optique na kobandaka na kanangati na Goma pe na ba axe mususu ezali korelie Mwanda na Kasumbalesa na koprolonja kati na Kolwezi. Ba boucle métropolitaine eza déployé na 10 villes totangi bongo Kinshasa, Kikwiti, Boma, Mwanda, Kananga, Mbujima, Likasi, Kolwezi, Lubumbashi, Kasumbalesa pe Kalemi. Au-delà ya ba infrastructure ya télécommunication, entreprise eza ko développer également ba ya cloud computing, cybersécurité, centre de données, paiement numérique, ba solution pour nako intégrer intelligence artificielle. Bernard Beya azako estimé que ba besoin ya marché et se limiter qu'à na simple connexion internet kasi ezako exiger désormais ba service capable pour nako garantir résilience ya ba infrastructure numérique face na ba risque croissant o ezali lié na cybercriminalité pour naie compétitivité yaba entreprise y compris na secteur minier et ça ko reposer lelo na ba réseau ya haut débit, disponibilité permanente yaba service pe mécanisme ya protection yaba données na korepondaka na ba standards internationaux pour na kosukisa. Dirigeant ya Liquid Intelligent Technology Bernard Beya a lancé appel na ba entreprise, ba institution publique pe ba particulier
ya ko privilégier ba partenaire capable ya ko conjuguer qualité ya ba infrastructure et excellence ya ba service pe sécurité numérique. Mercredi 24 juin 2026, Etikali Libela naba anal ya école d'informatique et de finances, Pambate direction des systèmes d'information et Yamba secrétaire général, ya ministère ya finance, Angélique Nzeba, motif ezalaki ko remettre ba diplôme, ya deuxième session ya formation naba oyo etali ba nouvelle technologie de l'information et de la communication entik na mokuse na kokoma na ye ayamba maki kitoko epai ya mwana mboka Frédéric Njao Loleke, directeur ya école d'informatique et de finances Bakisela Kaye, le manager actif, l'homme des réformes absolues. Tout d'abord, le manager actif, l'homme des réformes absolues Frédéric Njao Loleke, batambola ki na ba bâtiment nyonso ya direction des systèmes d'information pona ko s'enquérir na mosala oyo esalemaka awa pe ete ya bâtiment oyo ezwaka moto depuis 2022 ti lelo suite ezalité na sima bazwaki place na salle après ba mo ya bienvenue et pa ya madame la secrétaire générale ya finance nde moko ya ba formateur to encadreur monsieur Richard Ilunga azwaki maloba pona ko pesa situation nyonso ya deuxième session ya formation au total 50 séminaristes nde bazalaki formé na ba filière ya ndenge na ndenge pe lisusu e bandaki le 7 avril pona ko se clôturer le 23 juin 2026 donc 3 mois mobimba pour na ba formation oyo Nasima directeur général ya école d'informatique et de finance Frédéric Njao Loleke atalisaki souci na ye ya kopesa mboka na biso ba cadre ya solo na ba différentes sociétés boye na ngambu na ye pe secrétaire général ya ministère ya finance Angélique Nzeba a remercié ki bango na mosala kitoko oyo bazali kosala et surtout que ye moko pe atangaki awa na mbala moko remise ya ba diplôme et salemaki ndenge kaka balobaka à tout seigneur tout honneur nde yepe ba remetaki ye diplôme et pa ya directeur général ya école oyo na tour na ye balekanaki toujours pona kozaba diplôme na bango na micro ya info lingala journal ya peuple pona peuple boyoka mwana mboka Frédéric Njao Loleke ndenge alobi lelo tosanganaki pona kopesa ba beleve na bayo balandaki formation ya mibale na mbulo ya ENTIC pour l'informatique des finances. Yango nde lisusu ezaki double événement pour maman secrétaire général ayaki kopesa ba brevet topesa ki paye brevet pour yepe alanda formation ya ENTIC awa na école informatique des finances mais azwa brevet na été topesa ki yepe brevet yango wana topesi longonya na ba formateur nyonso tout na pe ba prenant o baye bino moko boyoki ndenge balobi ndenge ba témoigner sur le plan formation parce que awa na Congo école ya liboso ya Yambo na informatique za EFI nde basalaki yango depuis 1968 soko kei na banque centrale na ba banque commerciale na ba entreprise nyonso minene awa okokuta ba oyo bazaki formation na EFI nde baza kosala kuna musala bango bakonzi batinga awa na sangisi ba collaborateur tobi to sangisa makanisi pour totia ba réforme pour totombola direction na école informatique de finance yango nde ba réforme totiaki yango résultat oza komona na ba action oza kosalema na kati ya école informatique de Bosimba pe boyeba ke ba formation oyo esalemaka kaka 4 fois par an durant 3 mois ya ba formation pe lisusu na formation spéciale ezali awa Frédéric Njao Loleke et le manager actif l'homme des réformes absolues Mosala Kitoko Liboswe Bapanzi Sango, prophète Gédéon Bekanga, Oyo Azali Bongo, responsable ya église Babengi, communauté charismatico évangélique, Jéhovah Shalom, Bosimbake, Azalaki Liboswe Bapanzi Sango, Pona Kotalisa, ba message ya ndenge na ndenge, Oyo Nzambe Azali kopesa ye, surtout pour la République démocratique du Congo, et longo na bakonzi na ye, Boyoka prophète Gédéon Bekanga ndenge expliqué. Apesi la président de la République mission ya kolanda mboko place ekenda azwa yango bazongisela ngo na ba Congolais
C'est-à-dire le président de la République, au-delà de ma caméra, dans la main de Dieu est sur lui, dans ma petite mission, dans ma petite mission depuis le 17 décembre 2023. Avant l'élection, au moment où la même Zamba qui est dans l'Université, après ça, rapide sur la parole de président d'un pourcentage. Au moment où la pourcentage de l'Université qui a rejoint Zamba, l'Université a rejoint à 60%. Ma question d'actualité, il y a Ndenge et Tunamaki par rapport à la guerre dans la République démocratique du Congo et l'Okoni Nzambe à l'obina prophète Gédéon Bekanga. Mais si le politicien allait vers nous pour nous consulter, et tant que le prophète authentique, au moment où on a beaucoup de délai, on a battu mal au moment où on a une orientation claire, et beaucoup de la situation de l'État. Les Camboya changement to révision de la constitution et zanga qui pète kutuna malokola actualité de l'ère. Constitution n'a plus ça m'embêter. Il y a un peu comme des salles qui nous condamnent comme le président de la République. Mais au moins tu peux limiter ma réalité. À chaque instant, chaque jour, les jours les gars, Maël a parlé de ça. Il y a des choses où sont dans la constitution la missionnaire la monarchie, ça c'est injuste. Président a un mandat, député a un mandat. Depuis 2006, Azala député, élection député, élection. Il y a ce pour saluer des mandats de roi président. Il y a pour ban les sous aux ala député. Il y a pour qu'il n'y ait pas de sous-basani. Baya, voilà un Dédé, député, Cyprien et moi siné. Cyprien et moi nané. Ce sont des choses à quoi arranger. Que na kata constitution ba que jamais titulaire na Cyprien ba dans la province moko, ba dans l'alliance moko familiale. Ce sont des choses à réparer. On a constaté que ça a pesa qui peut message par rapport à la journée où yo azali organisé le 28 juin pour na oyo etali akosa la prière pour la nation. Message ezali pour na bana nyonso ya République démocratique du Congo boyo ka prophète Gédéon Bekanga. Aux ans, la télé 28 juin, la mission surtout la parce que Moïse a la vision intérieure que les dames c'est la carte de couleur. La carte de couleur, on a aussi la couleur blanche. C'est-à-dire, couleur blanche, il y a nos sagas, sainteté, sanctification, purification. Et on a limite aux la couleur, on a besoin de rappeler signe à paix. La limite du sonnion sur le le 28 de la couleur à pembe, et pour lui, ça va dans Nzambe. Ce qui te détermine le samedi, à partir du mois de juillet, toujours content. Si 2028, ainsi dit le Seigneur, beaucoup est continué la perturbation, il y aura des morts et des morts. Donc, à partir du mois de juillet, si 2028, Dele kabongo na mokolo ya jeudi taxani ba bâtisseur ya service national bango baza déjà na ville ya Kinshasa pour la Oetali assainissement kaka na journal wala de l'ex-ministre honorable Motweneye a posé ki bon première pierre na kotonga pour la rivière Kalamu pour la kosukisa CA azongisi ba vol ya destination Kinshasa Bunia. Misala malamu ezanga kate kobota mbuma na yango nzete na nzete ayeba na kanambuma na ye honorable Maotwene papa Selembao du les responsables azali kokoba se kokoba kosunga bana komini ya Selembao baiba pesaki confiance baiba tindaki na assemblée provinciale boyoka na sima kokire rivière Kalamu bisika na bisika honorable Maotwene azali tango nyonso na souci ya komona bien-être ya bana komini ya Selembao akitaki ye moko en personne awa toza na quartier babengi ngafani po na poser première pierre na kotonga pont oyo ekozala likolo ya rivière Kalamu po na relier sud ya Selembao pe ouest ya Selembao afin que population akatisaka na ndenge ya kitoko. Honorable Maotwene leader ya commune ya Selembao papa Selembao azalaki accompagné na ba base na ya parti politique Alliance des Congolais progressistes de autorité morale Jean-Tiningo Bilambaka oyo honorable Maotwene azali pe cadre monene kuna bangonde ba accompagner qui sur place tango akomaki esengo ezalaki makasi même ya population environnante ba tondi samaki ne sengo komona ke tango nyonso molobeli na bango azana souci na bango honorable Maotwene alekaki pe apozaki première pierre pomoko ya plus de 13 mètres et kotongama awa pona kosunga population bazala na esengo ba vivre na kimia ndenge ye moko molobeli ya bana Selembao du les responsables honorable Maotwene alimboli lelo
tozijaki malamu ya poser première pierre pour la botongi ya pont na rivière Kalamu. Sima kokire 6 km ya rivière Kalamu année passée banana kimvui diti na long clair to monaki ke population na biso so imbule beti bazali na difficulté à traverser surtout bana classe de barozela timbule kosila tamsi mukolombe ake classe té to monaki eza malamu te musato sala ki ekomela kola ngambo pona biso na mukie toza nango tolobi nono tokotika population kote ko souffrir boité debo moni biso lelo toye ko poser première pierre pour musala ya construction ya pont ya longueur à 13 mètres et largeur ya 1 mètre demi banda et tozo profiter d'occasion oyo ko senga na gouvernement central la provincial ba ko repenser na babita na biso ya el oyo ko tongela ba mid de berge ndenge tongama na stade côté na Kalamu côté à stade Tata Raphaël et ko sala mutu ya malamu pour la population oyo lokola lobby to kenda ki match ni na Portugal oyo nyoko la ba payer belé to profiter d'occasion oyo na esengo tozana ngo na ambiance tozana ngo président Fachi okanisa population ya Selembao otongela biso ba mire ebongi po bato oyo bako vivre paisiblement esika na bango et puis Selembao eko développer boko ni makina Selembao de toza butaka kana nzela moko 24 novembre à part yango to na nzela musuti mais au moins na ba commune mususu fi ba axe secondaire bato tongela bango lisumu ni biso to sala. Voilà autre osenga yangwana. Bosimba pe boyeba ke esengo ezali makasi na bana ya Selembao pamba te pont oyo ya 13 mètres ya longueur et correlié sud na ouest ya commune ya Selembao awa na quartier Ngafani esengo ezali makasi population azali ko beta tolo tango nyonso pe alobi soki honorable Maoto nete nani lisusu azali te kaka ye moko. Que azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekomanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 à Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place Nabino. Na journal na biso mokolo vendredi accès que nous kokisa ba député ya Kwilu bango ba lobi lipona o etali épidémie moko na territoire ya Bulungu kaka na journal wana ya mokolo vendredi accès nous sensa par procéder qui na remise ya ba notification na ba premier bénéficiaire ya régime complémentaire na Sensap. Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Toujours Nabokambe Minaye Moko, le top manager junior Matamelanga, va organiser qui jeudi 25 juin 2026 na Sultani Hotel na Kinshasa, remise ya ba notification na ba première bénéficiaire ya régime complémentaire ya Sensap. Cérémonie Oyo et Salemaki na présence ya vice-premier ministre ya ba fonction publique Jean-Pierre Liaou Eboa, ba cadre ya Sensap, ba généraux ya la police pe ya FRDC, koba kisaba invité ya ndenge na ndenge. Cérémonie et bandaki na présentation technique ya régime complémentaire na Sima Yemoko, le top manager DG ya Sensap Junior Matamelanga azwaki maloba et paywapi atalisi ndenge et sali déjà 3 ans depuis que gouvernement est engagé réforme moko structurée pour na lancer régime complémentaire ya sécurité sociale conformément na loi numéro 22/031 portant régime spécial ya sécurité sociale oyo dispositif nango ezo reposer na mécanisme simple pe transparent coût bas cotisation prélevé et se placer pe accumuler na ba compte individuel ya chaque agent oyo eko permettre na retraite complément oyo ezala additionné na
régime de base copé sa pension moko globale significativement améliorée pesuka ya carrière ya agent public de l'État ezala na auteur ya banvula na ye asali mosala kosilisa na ye maloba directement vice-premier ministre ya ba fonction publique Jean-Pierre Liaou atalisi ndenge gouvernement a décidé retraite ya ba agent public de l'État ezala bongo digne. Moment fort ya cérémonie oyo ezalaki marqué na remise ya ba notification na micro ya info lingala bolanda moko ya ba bénéficiaire ndenge atalisi esengo na ye. Donc ba réforme ezali malamu na SENSAP. La réforme sociale est vraiment malade. Mais alors que ça que va kosenga et sous kaka na mbongo ya régime complémentaire. Donc sécurité sociale, il faut afungola pe moi makambo mosusu oyo kosunga ba fonctionnaire oyo kosunga ba retraité va bénéficier, notamment makambo ya maladie par exemple, ma réduction mosusu na bisika mosusu ndenge toza komona pe na mikili ya mikili mosusu. Na kosukisa directeur d'exploitation ya SENSAP Yannick Mavita à Talisi Boye. Non mais en tout cas baza surpris agréablement parce que c'est comme malamu yango sala mona ndenge belé parce que za ba auto dinga ba capital unique okozo mongo na mbala moko eza mnene ba bazu ba msusu ba comité na ba 16 millions de francs congolais alors que basali kaka 2 ans na régime. Alors imaginez pour un jeune au sala lelo a gros la 20 ans de carrière 30 ans de carrière ba m'appelle ba mbongo ba gros mata mapam. Soki boye bakate SENSAP ezali première institution publique na RDC certifiée. SENSAP tous solidaires, tous bénéficiaires. Bozaki ebele mpona kolanda retro ya info lingala journal mpo mpona soki bosepeli nota merci Egor Ntingi Matomi nazalaki na nsima ya caméra concours rédactionnel ya Nadine Sona mpe grâce mpo baluzolo héritier mapine supervisaki journal au montage esimaki epai ya Christian Kengebeli mpe Fabrice Lundombi ngai mino topesani rendez-vous mikolo ezali koya au revoir. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavole na ye en destination ya Bunya bavole yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place na bino.